on a 50 points, et sûr. Imbattable. Mais les gars, les gars, vite fait. Parce que yo les gars, Makamba nyongo yo. Ba petit nanga. Donc maman mapa yo. Ah c'est nganyonga mapa. Petit nanga moka tikala ka mokomsu butango Félix Ayaka na Paris. Likona makamba mbongo. Ake no senga président mbongo. Siko lelo tango bat. Omoni makamba gafango. Ils ont changé té. Attends, moi, il a ventilé mon boye. Après, si mon ezali, mon gouvernement bimaki. Et puis, ils ont coûté cher pendant 100 voyages. Pas 2 millions quelque part dans le bim. Parce que l'hôtel les a combien? Parce que mon ceux qui dawan. C'est grave. Donc, maman m'a pas télé, monsieur président, mais il y a des fois qui m'a pas vendu à la au foot en bon hôtel. Mais la petite, il va foutre hôtel, va foutre hôtel. Il n'y a pas tellement hôtel là-bas. Caméra peut soit caté. Est-ce que mon carré est cause à l'émilé à niveau? Quelle sorte? Tout à l'heure, le pays africain, il y a une vieille démocratie. Attends, le pays africain, le pays président, il va émiler, il va hôtel. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Ba futite ba yakina ba tebele na ba ngulu ba tika ba kimi ba futi chambre te ba libaki na bite boze na bwana nyongwa président de la république attends si le président de la république alors bien fa ayebi salaire na yete ma fa jaka na mbongo kutu ndenge tika la kayebi makamba sala kate siko ndenge ni mbongo tele ko kate est-ce que président de la république peut discuter mbongo te ya ba chambre ya nyongo na miso ba baluba mwana lobaki bato ba kendaki poto ba na poto mwana ta ba chèque au moins, il va te faire ça la coula. Au moins, il va faire ça la Congolais. C'est étonnant. Au moins, on a honte pour ça la Congolais. Président de la République, Soka Soya. Batu ba ko futa makamwana, yekuta yeba makamwana. Est-ce que makamwana si aya côté bimaki. Il a bimaki ki ba sili ba ka koleki makamwana basali. Mais soki ba hotel ba yeko tele misa président de la République. Mazape na bato na kati. Yebi sanga tina ki président de la République. Bande ko nangeza soni. So mozo mona ngo normal pour nous ba luba. Les baluba d'abord, papa tala soin tozo mona. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. On va traiter Kabila au-delà de tout sauf ça. Ah, oh, et Benatika lo sala moté. Mais là, opérer aussi. Au monde, il y a matérialisme. Au monde, il y a une folie de grandeur de pouvoir. Aux va sauter Makabi dans le salle. Or, c'est notre président, il vous engage. Un président qui peut vous engager ne peut pas commettre des gaffes, des fautes comme ça. La communication en boy. Écoutez, la volégate. François Hollande, tant que tout le monde a des cambas scooter, en l'on a battu béré. Mon comme ça, en Élysée, d'ailleurs, il y a des gens qui ont la photo et bimi. Alors on a tout. Alors on a sur 2 personnes. Mais ceux qui ont ça là, ma boy. Ah, mais président, au moins, nous avons un la batouana. Bah, mafia, t'as la sonne. Si on t'a une photo, vous avez un laxani. Ah, ça va comment il est. Et t'as l'ingate, ma campagne de Bokanis. Nana droit au sol na mwasi na lire na lire na mine le talibinoté so tanga zo le talibinoté asa n'importe quel datate asa n'importe quel mais c'était yo zo la na lo bikata président na yo est-ce que président peut se comporter de telle façon ou de telle manière peut ça non président boko sala makambo to lo baté to lo baté to lo baté so bo lobi no bo lo baté fo botika ya na drop ya kolinga mwasi ya ko asa be mutu ah ya sa mutu so ki ya sa mutu yo so ka sa pas mutu lo ko baté so tout parce que place il y a les gars comme on les a place où il y a mérite il y a mon conseiller c'est représenter congolais tous ceux bango nyo sauter bisoté bango kola biso sauter mais na place ça normalement ah représenter ba congolais oya ba oya ya bongo o ba on dio makambo na bisoté l'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin motote o tolobe la vie. Kuna balobi nini? Kuna balobi nini? Ah balobi nini? Veut dire tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Topesi binombo te bandeko bolanda kabiso partout à travers tolobe la vie officielle. Merci na bino nyonso bandeko. Nga penda temps na leka liboso bandeko langa boye na santa kapenda que non en tout cas ça va. Souci na biso ne tozalaka bo chaque fois ezalaka
Vous comprenez que mboka na biso qui est bien. Yo kasi na batata mikolo na bavanda ba nga pour babeta na ba masolo mo beta. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Bolongwe ba camion na bino bokei, foutez la biso camion. Donc c'est que ça ne va pas. Et puis on va foutre les bino moi depuis le matin j'étais là donc il y a mien. Souci na biso ça dit bande ko comprendre. Merci à la grande équipe à Tolo de la ville honorable, 4 fois prêtre Washington, le grand pays d'Amérique. Eric Chimano, PDG authentique. Puis Nossi Agostino, papa social, Massosa. Puis les rois cartes illimités, il y avait un boana. Ah, on a un batable de Churamboma. L'autre bête à Masolo et Mboka. Yo, restez à l'équipe. Yo. Bonjour, ouais, moi, madame, on n'a pas pigé. Merci mingi na ba congolais ndi ba pesa biso mato ya koyoka biso ba pesa biso quand même motema ya kolanda biso na yebiki lero yo batu bazana ba télévision bazolanda biso batu bazana ba portable partout bazana monde bazolanda biso biso bazana misala mais azolanda kaka na écouteur na matoi lo yo kaka likambo mboka eza ndenge nini ba misu bazana ba smartphone na bango bazana maboko bana mikolo bazolanda ba chauffeur routier pe routière ni sur place bazana ba binoto quotidien ba mama ya banda kulero wa mama nyonso tu ya Congo ba papa nyonso Congo ba bimali banda mboka partout bazolanda biso na ba Grèce na ba Tunisie na Istanbul kuna partout na Afrique du Sud na Angola partout na monde entier na Grèce na Belgique donc États-Unis na Europe surtout merci Nabino de Gorabino mettre sur la bombe les table na bossa na raté ko saluer oyangai nzamba pesanga bango maman de 5 Carmel et Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda Denicia pe blessing na Paris merci mingi na yo pe papiqué tu vois comment la démarche na yo banda ko sala lelo yo na Kinshasa bande ko benga comme quoi en tout cas ça ne va pas bande ko pe bango na Kinshasa c'est-à-dire éveil yo la muka qui sali pe que no bande ko so na Kinshasa et ça non mais ça fait du bien c'est que le message est capté biso to kola la kaka te to la muka na tongo to ko Martin Luther King a lobaki o Nelson Mandela lobaki o nani Dalai Lama lobaki bon ceux qui se ko bango bazate banani bakolo ba tika histoire parce que na vie faut kontaka bongo papi gene na vie il faut ba kozana rôle na yo omoni Gillette eza na mino mais ko kata nzete te Ange machette eza na mino mais ko kata suki te Gillette il fait kata suki et ça il peut musana na mino machette il faut que tu nzete ça peut ça musalo mais oya ko ça na oto ko ninge za wana mbatu baza na rôle na vie yo na vie soko lingo tika la spectateur mais il faut décrocher déjà rôle na yo ozala déjà acteur et puis na vie faut ça toujours utile ozala parce que na vie to na ba prédateur na ba proie batu musu na vie na bango balingaka basa ela bango balobe la bango makamunyo so na biso baza lokola ba prédateur bango na zamba achaka ndelwa na kata zamba ozo sentir penake ye azoni kaba pesa ete akoinde ko servir bato pour lui soka bomile lo nyama soka le atikela kaba bandeke atikeli ba nyama presque belé ba ko le na biloko li bomi c'est comme ça que ça se passe donc pas comment doit la biso pas ibake démarche biso ezalika ke mboka ezala malade mboka koma bien soki mboka komi mabe na sepeli mingi na ndeko na ngai wana za sous petit frère te Musa na nzamba makasi waza kuna na kin bandeko la biso anchangu wana aibi singa phrase moko sepeli singa lobi oyebi ke bino nde bozaka na poto wana bozaba esclave na biso alba ko na yo ne biso na sekita mabenga bi oyebi pourquoi lobi phrase wana na biso abi bozaba esclave bino za esclave na biso banda okenda poto osa ela ka biso omona ka te bo tinde la biso to il faut kaka mbongo mapangu to mela oyeba na kimi ba Kongo motinda mbongo lupango na position oza na poto ba yebite otindele mbongo papa bato azobima 4 ko bima na poto 5 heures mutuso na mona mutuso alai na bisi boy area okita abosa na leki ake na musala ko mtaola la nimba na musala moko kuta sala ka sécurité atelembera magasin boy bia kwei azolala na nzunga mutazo sala place ya restauration ma olala alinga cha mutu na maya ya nini ya mafuta ya nini ya risque ya vie mais nyoso tu wana po yo esclave ya bandeko bana kisasa mais alobi mo mabete et sa philosophie, sa métaphore, ce que vous avez mais comment y est pasteur, comment y est bien, cela veut dire quoi? Bino boza na poto faut bouger ligne. Bino na boza na poto faut sale de toutes les façons que ma camboane ici là et ko banda par bino parce que biso ata to lobby ba ko yoka biso te. Pour biso ba korompa biso facile. Voilà nenga lobby en tout cas bravo. Bir mutura pasteur na ngaso ka zo ka place zo la ndanga ba ndimi nyo so ba en tout cas c'est ça le langage.
ozo comprendre lite za ya mwana bandeko bazala malamu bandeko balia na siècle oyo papi tokolobela likamba courante na moko lokola Congo oyo za na ba barrage oyo zo pesa ba brasa courant ça pour alimenter un peu Afrique entière tala pour la sabino que Congo zero ko sakana monte même mai balingi ba dévier nini fleuve na biso pour que le bois que sika moko pona ba to mususu nous la sabino déjà que moko za na puissance nini parce qu'on a ko ndi matin na siècle on na télé na télévision na mona que bato na ba o mela bombe bato na ba o le la passe mboka wana za na makamwani surtout mais baza na transporter transport exact mais non pas ça peut na bon foutre dans transporter mutazola azolia na valeur à $1 par journée maintenant na bana 4 maintenant le bien tu vois est-ce que c'est impossible vraiment que mboka ne bon et ça possible avec Dieu tout est possible c'est impossible mais c'est possible possible avec Dieu c'est pas avec la politicien de zomo na ndenge ni ba tuko ba oti na opposition ba mona ki makambo wana nyo so salite mais bo so tout ba mona ki yango mais là ba on baza aux affaires ba on ko sel lo wote non normalement on va faire la proposition pour la politique ba ça la proposition pour le peuple été papi qui est un journaliste c'est que voix aux porter voix publique yebisanga banda parlement bandi banda série ya Kabila ti lelo yebisanga loi ni ba vota pour na peuple oyo yebi bandi ko la wazola na ko komela biso émission pe sanga voix loi oyo banda 18 ans to ko malo ba voter oyo zo ke na faveur à peuple oko bakaka loi électorale loi Minapo loi Sakata loi Chani loi nous sommes dans que na na politique mais na peuple été c'est ça l'effet de l'osala pour pouvoir comprendre que différence ces alliés ça y est il tombe à peuple zati voilà oh politique aza mwana musala ya peuple le peuple vraiment mwana musala politique ah mutulanga ya obike bando boti mwana mbali ça va donc on se comprend les pénal na mwana mefumwami donc t'es aux ande voilà donc politicien aza mwana musala ya peuple mais lelo peuple a comme mwana musala politique inversion de valeur. N'a pas cet exemple, on doit comprendre. Parce que Congolais faut mettre un argument pour comprendre. Ah, pour aller à Zolo, pour aller à Zolo, tout ça là qui n'a pas un exemple typique. Jean-Pierre Bemba. Kabila Zamabe, Kabila photo Bengana Kabila, photo Bengana Kabila. Mais il était les premières personnes à prendre et à signer l'inacceptable, à prendre un chèque blanc. Tant que qui peut bander quoi, qui peut peuple. Intérêt à peuple na chèque wana ezalaki la famille d'abord voilà au moins est-ce que nazola que peuple il fallait dans la likolo ya politique mukolo peuple congolais comme dans likolo ya politique ba politique ba nous ba mbata na balaba mais yebisa mabenga mo honorable pour nani vraiment pour nani ba benga honorable pour nani benga na muna mutu excellence pour nani excellence son excellence pour nani so benga te yo benga mutu la Congo mais pourquoi benga ba son excellence na honorable mawatro est-ce que bato bena bazo mériter ko honorabilité na bango mutas aba voter na Kingasani ba voter na Masina na ngaba côté na bino na Lemba na Bumbu banda ba voter tia bimi ata peuple wana oya tchaki kuna atika le banete tina côté la kikuna parce que on le va perdre loko mais azui jib jib ya ye ya famille na ye na famille azui mbongo na ye ya salaire na ye mais peuple siko acha siko zoba ya peuple wana yene mutaza protéger tambo na deux policiers des gardes de corps to ko de mériter siko peuple wana ya mayele te o ba tout la Congolais za mayele te bango moko ba faire quoi abrutir bango pour bazala mayele te batika l'état wana tango peuple azo ko comprendre te que et ko za la bongo te c'est déjà une erreur awa na France voix élection ko lega mutuka na voix moko ba lingine bango ba pesi bon de toutes les façons élection na pesa na motrique ils ont élection dans normalité donc ça dit du tomber à peuple et ça la gâté mais papi yebisanga banda to bandia li tomba peuple za nini oyo moni ba kongona azola na biso yebisanga li tomba peuple za nini na yebisa bombe bon na gouvernement ba wabwe bimi li tomber monani ka d'ailleurs le gouvernement ko zara warrior te ça mépris ba congolais papa bon est-ce que na kati warrior les amaka ba ta fali ba fa bon on met tomba peuple bini monani tatati le lota yo mo di ba peuple tout quand même na yebi que ça c'est humour na yona ironie na yo mais na yebi que peuple azo liate oh gouvernement ba wango za allez si peuple ngona na warrior na ye bref année gouvernement ya warrior ke ko tonga ndaku na ba sinistre ya Goma ndako na binenge pumbela yo matumboli tu ko pousser nga musika gouvernement warrior etongi ndaku tala milio ba mbo oleka mwana inosubi azwaki batongi ndaku mu PPP tika bwe ndaku inosubi 10
moins de 100 000 et Tigali, moins de 1 million de dollars et que tout en fumé. Parce que le gouvernement, c'est la peuple. Plus de 1 million de dollars. Plus 100 000. 100 000 est résisté, 1 million pour moi. Parce que y a un peuple, on va s'en aller. Bon, on va dans la province. Zonga sur la capitale. Papi Gene, il y a tout le monde image de Kanakisa Sawana. Voiture, les camions, et zo zika Nicolas saute mouton. Saute des moutons. Si eziki et comme calciné, au moins gata camion moko ba pompier ou maman toana. To comme les chèques en Afrique. Papa, bato wazola nanga maman. Obi ko au-delà de tout, il faut ta la Congo. Et on a so to na ko ta la ngate, ta la ko la Congo. Ta la ko la Congo ya mo. Papa, pom moke zangis camion ya ba sapeur pompier. Mais bah détournement il y a bah millions au monde ce place au peut ça dans les tombes où des arrêts des tombes avec les actes ceux qui camion zozi kana ba vivre na kati et ça même camion moko ba pompier ko ma moto wana ti au delà ziki ti ko bombe ko e ko bebi sana pon wana ba nini za la ndenge wana mboka ndenge ko biki avancement ezali ba ndimi belati il faut zika mais que na ngolo eloko ndenge so salami vite ba s'appelle problème ba koya na Namibie vite ba koya tout le monde va les cas Afrique du Sud des déjà développé ba pays nous sommes en Afrique wana e ko sala makito sauf Congo mboka ndenge wana bolobi ke développement ezali après bon on a comparé Congo na Angola mais trop bag non mais ba comparaison ça kana biyoka mike trop bag notre pays riche quand même si riche on est dans mon avis ba comparaison ça makamike ceux qui camions zo zika bo imagine ça tour du monde donc ils ont ça besoin d'incapacité à même moto ya camionnette si ko besoin riche par rapport à nous. Voilà, Tchomboma, tu mets le solo, il y a marche, il y a la Mouka, je crois que marche on est à Kalati. N'habitez l'idée marche en Zomo, mais si ça marche en Zomo, on est idéologie, on comprend. Non, marche, l'idée marche, c'est bien. Marche, c'est la loi constitutionnelle. Sous ma contestation, c'est la loi où ils allaient, il y a une constitution, même ma soulèvement, il y a la loi où ils allaient. Ceux qui peuple, comment comprendre que ma camozo qui est na profit na été. Ba pesa peuple pouvoir atelema atambo na balabala pona bien na ye pona bien peuple peuple la kotambola kana balabala mokolo akomona ke aza respecté te aza ono azoli ate azomela te azote mais po ndeko tozolo bawo ndako politicien nyo surtout bakanga déjà nzala olome na limite ke ndako politicien malala kanzala ezali bango basi wazi solution mais peuple na zuite siko yango ba peuple wana ceux qui a comprendre que l'autre a un droit autant na nzela ko boya nyoso jusqu'à tel que ko bengana même le président de la République. C'est ça. Marche qui top. Mais nga problème na ngezali marche wana fait zala kaka ya politique ité. Il fait zala ka juste marche sociale pe. Marche ça les 15 vraiment dans ce bateau souffrance na balabala et yinde zala ndeko zala. Parce qu'il fait que des bons. Mais c'est la marche politique ité. Parce que dans la marche politique tout est possible. Le Bokomo na Laurent Bagona Ouattara ba yambari ba pesa ba mbote bino motika ina soni. Ba to marchaki na sima pour intérêt na bango. Bon, tout ça n'est pas juste. Banda eba politique, yebi sanga politicien ni oyo avanda na ma campagne wana na Gombe, abanda marche na Gombe na ma campagne. Azate. Ba ko bandila wa. Na chango. Après chango ba écouter na bino. Pour la nier ça la mabon. C'est que le peuple wana besoin comprendre dans la populaire, le peuple wana na moi dire. Si ceux qui bossent les marche et simbi, après le peuple a retomber dans les années. Bon voilà, on sera bien bébé. Abino ozongi na bino, ozongi na ma campagne climatisée, ma campagne bien, au le besoin de la bango. Moi je crois que la politique faut pas voir le monde ba caractère politique. Nazo pesa ba congolais, les Camerounais et salama de Bagona Ouattara, ceux qui pesi congolais maïe té ba miso on met la poison. Au-delà du fanatisme, au-delà du parti partisan wana, bokolela. Marche eleni. Mais début na moya wana. Ngana lingi bato azo marcher, o ba ko marcher. Ba marcher te pour na makambi élection, pour élection ko sala maté et puis Félix Ozo a deuxième mandat ya sir. Ba marcher pour na vie na bango. Ozo comprendre? Marche wana ba yé pour na te ko ba yé pour na makamba bo tout est politique té. Politique a kufa pour na yote pour yezu comme taza ko pour na bato koki. En fait, c'est que la lègue soko kena balabala mona matili ko la mira ndaga. Na ba ino na seba tuna obimoni. Obima. Ce que vous bima poni. Yozo bima pona masse. Tout ce bima pona vous réclamer le comme yo de faut réclamer. Voilà. Il y a un photo yebisa ba on peut miso azo ba yebité. Merci. Il faut ba yeba azo bimela ni. Merci. Sentir ah sportif pas comme les autres. Tu na sentir. Ozo comprendre. To ba bima ka pona vie na bango ebonga. Ba to mataka bisa ko fina na bango. Bango bazanga courant. Mai. Ba olia mapa futi bazo melisa bango bombe. Bango. Ce qui va bibi ba tomboki politique ce qui va marcher pour la CENI yo la CENI peuple la CENI la problème
Pour Félix, déjà, à sa bonne signe surtout. Président, vice-président SADC, président de l'Union européenne. Koto, Ache, Nani, Denis Kadima. N'ayez pas manœuvre, il va aussi avoir le monde, mais ça déjà wana. Côté qu'on a pas quoi zali. Yebi sanga par quel miracle pour gagner dans l'élection wana. Attaque coup bon mati. Et puis l'élection du noyo président et assemblée. Bino wataba ndunduna kwa zola ndangai. Batona ma même sur le béré rebelle hein. Andi ona wa ndundu fuba limbi sanga me bazaba. Na yebi te bataba ndundu bazaba inconscient. Parce que moi justice c'est ça là, on va sentir que tout ça juste. Papa. Masolo. Papa Mboso mutakwilu. Papa on a tout les télévision lobby to organiser pe marche mon na peuple akoma biso to kobima. Siko yebisa papa Mboso zo bimisa batu ponani. Papa Mboso aza bien, aza na salaire bien, papa Mboso akanganza la olome atambola na ba garde corps aza bien ministre depuis. Mais mutu wana aza pe président et assemblée s'il vous plaît. National. Mais azo contrer peuple, siko azo contrer ponani. Mutaba ndundu s'il vous plaît. To sala ki no be muna kwa vandi wana afala ke lokote. Lelo ay ko sala grand bandu. Papa, pour la Batabandu plus loin, fait la mission qui zenga, kosa biso na livre d'or, Batabandu, ba koso livre d'or ezalaka, livre d'or ezali, viens na commissaire premier ministre, tia kufana, yo mon livre d'or fungama, ezalaka, ekendawa, si ko pour la niti lelo, papa wana Mboso, Batabandu azola na ngai, nayoki mawa, peuple azolela, bandu eza na souffrance, kananga eza na souffrance, mbanda eza na souffrance, Goma, Ituri, Beni, balobi te to lembi mais papa na lobi te biso to kobima na bato to esa bango ke yango te photo to renforcer commission to renforcer constitution Fati Béton président assemblée na yoki Congo za na chance te un président assemblée oya zaka na couleur te to za ka France biso za na vieille démocratie papa président nenga za na cause la même ya gauche même ya droite et ça à cause la na ko wana aya ko wana parlement que Macron Béton si on a un niveau là, tu as un liboma. Au moment où France, dans la Koutou, au moment où on a gauche, le Edouard Philippe, à droite, pardon. Maintenant, je ne suis pas venu pour faire les choses de droite, mais je suis venu servir le peuple français. Au moment où la différence à Bissona Bango, et c'est pas les lotés, hein? Les lotés. Papi Kolo on a battu, c'est-à-dire, pour qu'on soit posté, il faut le béton. Mais attends. Au but, on a mon immense le macaron a été battu à nous à chasse. Après le but, on a la milité. Après le lobby, tant qu'on a la grande couille, on n'a pas assez de pouvoir. On a tel niveau et bâtiment et puis travailler mini gourmand dans le gouvernement surtout. Papa, bota la mboka ndengo. Mais tu vois, est-ce que vraiment tu peux croire à ta pour une seconde dans l'élection? Papi Guène, pardon. Élection contre un autre mais caractère côté la montée comme caractère. Mais est-ce que bateau ba le élection est-ce que va comprendre vraiment? Na lobby hein. Tout na batouana. Bateau nyo soit zola nangana qui s'ata ba kola nangana image partout. Fayulu 61%. Bateau alobaki yango basango. Basango mutu balobaki yango ndenge azwaki 61%. Félix azwaki te. Tant on va programmer Félix Azui, il y a bien mutu na boujara na kisasa. Nye. Lelo ya fandi 3 ans te. Kasi beaucoup mesana. Merci. Si ko yoza sur lelo. Na ma position yo so pesa en Afrique. Aye ko ça l'élection échoué. Pour appeler ça nani, pour appeler ça nani au pouvoir. Mais comment va pas refaire ma camandengo? Mais ça c'était rêve. Même politique policier Sabino, c'est qu'à accompagnateur à pouvoir. Ce qui pour ça que dans l'élection, azol o teni ma élection, c'est qu'à accompagnateur à pouvoir, aza parmi bateau azo qui peut mboka. Chongoma. Landa vidéo yo. Bonsoir, Président. Oui. Ça va, merci. Tu t'appelles comment? C'est le match que je te vois parce que demain, tu t'appelles comment? Lénette. Enchanté. Tu seras là demain? Oui. Ok. Bébé Singapour, première fois que mon président de la République a dragué Batou aux yeux au sud de tout le monde. Tout analysé, parce que mon on dit bozolo bakaka boy pour nani. Aucun président au monde peut faire ça, sauf Félix.
président de la République aye d'abord awa en Allemagne batu baloué ba mituka batu baloué ba camion bango pona kwa boyamba ye réponse ezalaki nini bana tongo na tamboli apena boko la ngata mawate ngamokuno na lete na tamboli awa ah bato na biboy bato ba leli humilié le seul kola muta humilié mais alors que le kola nana tinda ki bino boya de réponse ezaki ya mwana ngam na benga mbiri to yaki na ndenge na bino otika ngana sala makamba ela kia c'est ça réponse c'est ka pesa ki ba lekola ba luba ono ba yaki wana parce que la plupart de ce bato yaki ba ndeka ba luba ba kanisa ko ndé pouvoir eza ya bango réponse ali choqué bango bande wana musu bazonga ki na Bruxelles ya kolela ba batika na Allemagne ma ba uteki ba mboka ibele ndi ba doki ba camion wana soni ekangi bango na o bazaka na Allemagne do soni moko bozo pesa mutu soutien na mutu azala besoin soutien na bino te pourquoi on a aussi fait la masque tozo zonga ayebisi bango ndenge wana et puis à répondre bango te plus loin petit na ngamoto akina zolela pena ngai fati kotika ngai te pesanga musala donc yo il na Bruxelles na Paris osomona déjà batu osomona no siko la différence bango bazolanda pona poste mais bazolanda pona weza pe congolais poste wala ko la différence po mboke bon donc bazolanda mboke bonga te bazolanda poste na ye osomona la différence de l'autre parce que batani ngona pa na télévision asa na grande guerre la koloba azo pesa to pe leçon morale mutazole la musala na télévision kwa mwana mukende ngwa na wato même si on la musala boete aboyi bango a mépriser bango patika na soni honte mais aye deuxième na Turquie yo président de la République ozana ozoya na masse soi-disant ndenge nini batu to balati ba masque ndenge to fana kana batu aze belende ngwana ndenge rebeke wana za nenete bandeko azolanda ngai président ndenge rebeke wana za nenete na otuna batu ndenge nini ye président de la République po batu asengaki ye mbongo na Allemagne a répondre bango mabe mais ndenge rebeke wana za nenete et puis nenete aussi beaucoup de considération ba yambi ye pena phrase ndena bord tela ozo comprendre yo batu na masque batanyongo kuto azoleka batu na bapoto apo na masque mais ye malgré masque mamoni nenete atiki bato basengaki mbongo balwaki ba camion mépris dénigré méprisé ba lelo bazole batikela banyongo bazongi na ndako na bango mais moi soka alongoli masque soka soki covid wana président ya ba congolais non à face à la président na bango biso boité papa ngai président boyko simbate ah bon et si lui wana te tu seras là demain na miso abato caméra ezali ezomona papa mamususu lokola eza na monde normal pour na Félix Efele ndengwana mais na ba président ya monde etikala kosala bana bongo te tozo kaka ta ya Afrique etikala kosala tongwana na bongo te et bon vidéo oyo moi je m'en réclamer le bino bo futi facture j'ai la facture ici baluba na hôtel bafuti te bayaki na batebele na bangulu batika ba kimi bafuti chambre te bali bakenda bite bozela na bwana nyongwa président de la République atem si le président de la République alobi afajaka ayebi salaire na yete mafajaka na mbongo kutu ndenge tika la kayebi makamasa la kate siko ndenge ni mbongo tele ko kate est-ce qu'un président de la République peut discuter mbongo te ya ba chambre ya nyongo na miso ba baluba mwana lobaki bato bakendaki poto bazaki na poto mwana bataba chèque au moins bato bataka koteka bakuba sala kula au moins bakaba sala ba congolais c'est étonnant ozomona honte bo sala ba congolais président de la République soka soya bato baya ko futa makambo wana yekuta yeba makambo wana déjà makambo wana si aya kocha bimaki ya bimaki basili baka ko régler makambo wana bazali mais soki bato tel baye ko tel misa président de la République mazape na bato na kati yebisanga tina ki président de la République bandi ko ngeza soni so bozomona ngo normal pour nous ba luba les baluba d'abord papa tala so intozomona wana scène mususu abengi mwana mwasi wana nene tu seras là demain aya yambi apesi akola de sili lobi nango n'hôtel na mwana mwasi ba vandi bazolia bazomela ta bino moko oza ki imbécilité eza pena buzo bate papa bato ba yi kolanda yo bazui ba camion bango bengani bango mais mwana mwasi moko oluke tina fulo yo éviter pe bolebo melizo kangeni ba photo bo azanani boyibi sanga azanani mwana azaki ya se ministre na eko toloba azaki na plan mususu pe ba tant soit Kabila pe ça ba beaucoup traiter Kabila au-delà de tout sauf ça ah oh et penati kalo sala moté mais là opérer aussi au monde amateurisme au monde babenga ngo folie de grandeur de pouvoir ozo ba souté makambi na zo sala or bande ko ba zo ba question notre président il vous engage
Un président qui peut vous engager ne peut pas commettre des gaffes, des fautes comme ça. La communication, écoutez, la volégate. François Hollande, tant que tout le monde a des cambas scooter, en l'on a battu béré. Mon commissaire a été Élysée, il y a des choses à la photo et bimi. Alors on a tout. Alors on a sur 2 personnes. Mais ceux qui ont ça là, ah, mais président, au moins, nous avons tant de la batouana, bah mafia terre, t'as la sonne. Si on t'a une photo, vous tirez moi là, ça n'est pas comment on est. Et t'as l'ingate ma cambine au canis. Nana droit au sol, moi signé la ligne, la lire, la mine, le talibinoté. Ce que t'as le talibinoté, à ça n'importe quel tatate, à ça n'importe quel mais c'était, yo la namo le bicata président. Est-ce qu'un président peut se comporter de telle façon ou de telle manière? Peut-ce qu'un président beaucoup à ça la macambo? Tout le bâté. Tout le bâté. Tout le bâté sur le lobby, non, le bâté, il faut que tu aies un drop à Bolinga. Moi, si il y a un moutou. Ah, il y a un moutou. Ce qui y a un moutou, il y a un moutou, il y a un moutou. Parce que place il y a les gars comme on les a place où il y a méritalité. Il y a un moment où on a représenté Congolais tous ça. Bango nyo sauté, bis sauté, bango. Qu'on a pu sauter. Mais n'a pas ça salit normalement. Ah, représenter ma Congolais. Ma Congolais oya ba oya ye bongo. O ba on dio makambo na bis sauté. On a serré pour aller. Et sûr. Imbattable. Mais les gars nyongo to les gars vite faire. Na zonga siko na nyongo. Parce que yo les gars pour makamba nyongo yo. Petit nanga donc maman mapa yo c'est nga nyonga mapa. Petit nanga moka tikala ka mokomsu butango Félix Ayaka na Paris. Likona makamba mbongo. Ake no senga président mbongo. Siko lelo tango bat. Au moins makamba gafa. Ils ont changé té. J'ai la facture avec pourquoi? J'ai la attends, moi, il a ventilé mon boye. Après, si mon ezali, mon gouvernement bimaki. Et puis, ils ont coûté cher pendant ces 100 voyages. Pas 2 millions quelque peu dans le bim. Parce que l'hôtel les a combien? Parce que mon ceux qui d'awa. C'est grave. Donc, maman m'a pas télé, monsieur président, mais il y a des fois qui m'a pas vendu au foot en bon hôtel. Mais la petite, il va foot hôtel, va foot hôtel. Il n'y a pas tellement hôtel là-bas. Caméra peut soit caté. Est-ce que mon canard est cause à l'émilé à niveau? Quelle sorte? Tout à l'heure, il pays africain, il y a une vieille démocratie. Attends, il pays en Afrique, le pays président, il va émiler, il va se faire pour un hôtel. Et puis, il va casser quoi dans l'hôtel là-bas. Bon, mais quoi dans tina poto. Bambo wana balega kuna ba yena ngo solo na kata hotel papa. Nettoyage ba mwana ba futi ba okudu na ba nini ba bon souci à motivation parce que biloko ba congolais ba yena ba zolo ba bezani. Papa mboka boito lo baté. Dans l'affaire à Nyongo, franchement, j'étais humilié. Na ndenge mo bo yo lo bano bo bilo bo mona parce que nyoso ma be bilo ko malamu. Bon, mais biso to mo non ma be. C'est pas normal. Bon, c'est le président de la République. Bon, c'est un hôtel. Vous avez d'autres factures ici, vous foutez mon homme, mais quelle honte. Bon. Papa, non. Les Balouba d'abord. Bon. Voilà, tu vois moment. Alors, Mboka Nengwana, Kabunda Zolo va te refendre de sa pouvoir plus longtemps que possible. Eh, soki bozokanisa ke biso idps tokoki kolâche pouvoir oyo antuka bozomikosa azobisa bato pendant tozaka na opposition boyebaka biso bien te na 2023 nde bokoyeba biso bokoyeba biso epuis bokoyeba ke toza na intention kotika pouvoir te. Gagner
élection à division que pour gagner l'élection à dignité, respect à ma texte, na respect à la hiérarchie. Donc, les Bozaliao, maman président. C'est quoi l'histoire? Kabound, c'est un menteur né. Ah bon? Kabound, il ment comme il respire. Kabound s'est présenté à Etienne Tshisekedi comme un ronde du Katanga. Parce qu'il savait que Tshisekedi ne pouvait pas nommer un Kassaïen secrétaire général. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Vous savez quand est-ce que tout le monde a su que Kabound n'était pas Katangais? C'est quand Chibala et le CK nous traînent en justice à Matete. Je ne vais même pas citer le nom du président de la République pour le prendre à témoin. C'est quand on demande, on décline l'identité de Kabound que tout le monde découvre qu'il est du Kasaï central originaire de Louise. Tout le monde se regarde. Même quoi qui délie c'est ça. J'ai dit, mais il est du même quoi que c'est ça. Il est du même quoi que Prof Chulumbaï. Il n'est pas du Katanga. J'ai dit Kabound est originaire de Louise. Déjà quand quelqu'un est faussaire même au niveau de son identité, qu'est-ce qu'il peut dire de crédible dans sa bouche? Qu'est-ce qu'il peut dire? Très tranquillement. Te mboka na bango papa. Na bino na ko bala bino bozo sous-estimer balubo. Na loba no phrase autre. Papi gene balubo zo mona IDP so. Bango nyoso te. Oyo ya ba sentimentaliste ba oyo ba bisi bango. Ceux qui bozo sous-estimer bango va pouvoir pendant plus longtemps que possible na lipani. Voilà. Donc mboka eza na passe. On dit sous mboka ke papi bango ba c'est ba mona ngo bien. Papi eza soni makamso ko na télévision. Na mai ni na courant ni. Je montre le canabiso le 17. C'est-à-dire kola kolomka awa to comme le 17 makamba ya Zénith na monde déjà batu baza mobilisé. Est-ce que vraiment faut qu'on conserve les bêta na éviter? Papi gene nazaka correct na bani na ngai na banalise na nga parce que photos à la batte. Au moins les musiciens au-delà de tout. Basali PBR na mboka na biso. Na poto tolo ba musicien batika batu bele ba yana batu bele batika le ba refaire ba famille na bango ba 10 chiffres zo que les ba nini makambe bele basala. Là il faut approuver yango. Basala makamala tous les musiciens en général ba oyo ba yaka na batu na poto. Ko bana ba bozi boziana ba Félix Wazekwa ba Wera ba Jibe ba Kofi do ba oyo ba leader à l'époque on ba yana batu wana. Même ba Elandi ba Fali ba Ferré ba hérité tout comme ça bazoya ya wana ne bazoya en tout cas ba sala pe énorme à contribution. Il y a un moment il y a 3 volets à le makambo parce que au-delà de tout faut réfléchir pe. Ne kana zoloba na yebi ke bato ba comprendre ka biso mal mais après ba comprendre. Tout ça dans la catégorie liboso il va mission ba vendre na poto. Bango je crois que tout ça na problème na bango te ba vendre na poto ba futa ba bilo ba facture bazana makambo bango ba beta ka bilo na mama ya ba karaoke na bango ba concert na bango ba beta kona eza na monde normal. Deuxième catégorie ba jeune o ba yembeli pe na no pouvoir te bazana pouvoir te bazali il faut aussi la part des choses. Troisième catégorie za oyo ya bato ba yembeli pouvoir mais na kati na bango eza na bato musu ba salari to pedal batala bino non na ko kende boyete entre autres na lo ba ko ajibe bien banda Zénith ne rata osoyoka eta mokolo moka tiata date ya concert si là azaka musicien te jibe mpera na Congo azaka musicien te na lobaka phrase chaque fois na kisasa mutu oyo atiaka date ya concert na poto te soko aya wa mobilisaka batu te asengaka presse te kolande kute posa interview osala na ete na kisasa esika bango nsu baza wana abetaka $200 $300 bango babetaka ba $20 ba $10 makola na poto calme na éviter yazaka musicien ya biso ya Congo te mamususu et papa chéri jibe mpera sa changer nationalité surtout il va rater five sabiso parce que na yebi attitude ya zo wana te mais bande ko biso mutika au-delà de ça lobi na ndaki interview moko na ni na chaîne moko français wa bazo la ki sabato abetela Johnny Hallyday ba guitare de roi musique sika ya Johnny Hallyday na pesi mota comment ça na déco yebela sala musala ala mukaba tongo ya simbela azu 1% patona ba pesi ndako na sento abali pe mbala moko donc musique sika na bamo mama Kapi biata mama Kapi donc nenge Johnny Hallyday ya kufi wana de lokwa ndi ba popolipo na ba fe popolipo bazali ba ramazani bazali ani susu ba guitariste moi mingi biso wana ba sala pena ba nona guitare wana ba ve kaye madoka na lingake peto kaye madoka mbote belé bambetenge ba flamme kapaya qui encore ba petit nanga kimbangu Christian Solo qui encore ba Pipichu Concorde banani wana donc nani mboka lia
Guitariste s'il vous plaît. Balaki si boy. Au moins ninge Johnny Hallyday ya kufi wana. Soki Johnny Hallyday ba evre nezo beta zo $1000. Muto ya beta wana malgré Johnny Hallyday sa kufa. Lokola Johnny Hallyday ya cha kombo na yo wana. Azwaka $150 ou $200 na $1000 Johnny Hallyday azoza. Kaka nenga accompagner qui est droit ya voisin à accompagner. Ozomo ndenge makamana ezoke. Mais tala siko na musicien congolais na biso. Nalina petanga komote. Tala kaka ndenge baza ba musicien ya mikolo wana baza ba pauvri ba jeune wana. Bazui banzembo na bango, bachaka komo na bango te. Même à participer na kobeta ta kitara cha kiloko te. Donc garçon na zo kiloko te na vie na ye. Yango moni IGF après makamo faut atteindre la musicien parce que ba patron ne ba komi na mbongo na ba mikolo zo comprendre te. Alors makamo zo za na kati. Siko ba jeune na lelo biso za na poto abeta nazala ki lobby yo na beta ko lisolo. Ba invité ne pas camarade na ba ivoirien na boîte na bango na fandi na yoki CNL ba tche nzemba kofi papa foka nde ba ivoirien ba telemi ba tche bébé kero ba tche brigade ba tche nani nani opetio nani eclipse mososo oya ya kitira pays ya Félix Oze papa obike na fandi na kati bondo no sauter na fandi na enfin est-ce que bateau va bénéficier de makambo Nathalie siko ya Johnny Hallyday na mituri siko na mituri na lokopso to référence siko soki ba congolais bazo souffrir biso ba kufi lelo neti moko akufa ki ya BCBG boye souffrir pour na makambo bol siko na zo tala olemba musicien ba comprendre que okoko lia kutu na poto sans be osala makambo suka na musique wana kena ba instrumentiste po instrumentiste na ba mona ba bana koko bana ndunda ba instrumentiste ki ba bo benga na ba tasima ya or musique c'est pas tasima baza de l'autre côté bazo bénéficier de la droite to qu'est-ce que notre bayemba tala ba musicien congolais soit na poto o to za na bande ko baza bayemba ba nzembo e cartona ya yemoko mais ba komba na komba ako bénéficier de l'autre côté parce batu wana on les va refaire mais okoke na okaka bendo lo ba keloko mo papa mba isa ki na okende ko déclarer ba voix ba nzembo vocal na yo nyonso na nzembo na yo comme ça zo ka makambo na yo bendo sala ka interview mo ko bongo po atungisa ka bi mais fi comment ba nzembo isa ka makambo na bi na okende sala mo yitangela na ba mission nyonso a mikolo na sala ko po na mission na ouais et c'est bon parce qu'on a dit que nous avons un sérieux problème devant vous oh il faut résoudre la mona oyo beti musique les gars de la kende et si li et puis la souka na mabe na mema na poto oui mema na poto c'est bien mais mema ki moi na kokote po na ni falo moi na mapa ou bien moi na ateka ka bombe parce que talent na yende mais misa ki oya na poto je crois que c'est ça et ça on a biso na sport ko lo bananga te ke soki équipe nationale meminga pour za footer te ba mema ka meilleur ba mema ka muto abi champion be vice champion muto se sacrifier voilà muto aza na port ba bi ke soko akia ko pesa résultat siko soki mboka meminga lo ke na pesa mboka merci au contraire mboka ndeko pesa ka merci c'est ça siko makambo eza inversion de valeur mais siko yo pona concert le 17 kasi on azoloba siko ba plan on a une sorte de total aboy est-ce que yebisa ngana au moni ngelo ke salinga mal au moni au-delà de tout où est un Congolais Kofi Olomide au-delà de tout ndenge Kester azate ndenge papa Wemba azate Kester on a les Kofi atika le la légende parce que Kofi Olomide au moment na âge na azobeta na bana miketi lelo mais bandinga âge na ba sala makambo ya sala soute il faut qu'on dit pas maintenant soana oso comprendre sikoyo au-delà de ça les seuls mutasala ka moi choc muké ata muké na gouvernement ezaye yoza Congolais Congolais so landanga Jansi Misiala un grand chanteur la so sala banze mo sakana to musicien mo bangwana asali banze ba kufi pour batumsu balili wa mona ngaba na lo asa mona ngaba mona ngaba donc oso comprendre ya mona ba milaiko na lo na lo yebisa yo sakana ngasa on a chambre yo sakana chambre yo sakana ngaba papa yo so mona contestation bani ngaba tala ba mbinga lo kwa je contestation bani ngaba so sala yo mona contestation ba on a capté o seki mo capté la kisasa yo so mona marté fola lo ngenda una kitana ngina ngaba to continue siko lo talo bien yebisa nga sikoyo au-delà ya Kofi Olomide na ba clash nene nga sala ka mike wala yebisa nga misene ya sala bande moi zala sincère ni boza chouer sur la sincère aye benani machine à photo a bouger bango alléluia récemment auto tumba bango récemment auto balika moko malgré asenga ki pardon à Leli mais il fallait pas senga pardon auto balika mo ino subi alobi moi no apesi biso correction et loko asali a cause ape mo ngana Leli miso ona tsaba montre ba miso ona tsaba voiture ba miso ona tsaba ndako bazana ngo ya bango moko mais ya sali 10 pour na bato bonne différence na babi ba ko pesa ka pe mo na so mi montre
tout ce monde a montré bandaku ngana prêtre na leader ngana mais au-delà de ça na âge na ye abima na kresa monduté masali dinda kokuna wana confier le milieu parler à la télé abi et puis si biso les photos ça ba professeur éthique to sala ni au-delà même na gouvernement na auto so gouvernement sali nda kwa 1 million kufi mais il y a 100 000 éthiques siko na makamala nyo sutunde ko na ngai okoya ko beta concert ndengeni Weranson na moni azuba chef coutumier baye kuna lekisa balobi baye ba liyo ba posa léopard ba nini ba lokese ba ni ba lobio ba kobimisa ba nini ba fourmi na nini na Zénith ceux qui ont besoin ya kobeta concert pourquoi ozo ke na sens ya bras de fer na ba congolais parce que du fait que na ba chef coutumier ba kambo eko sala maté mais ba chef coutumier on buta mema ba na match série mo boy c'est dit ça mon gars to na to to soit 20 na coupe na match wa bazanga wa tangu yo lingo sa eloko ndenge wana mais otie sous défi mais yo muto cha défi moi si na yo mama ba na yo que je salue en passant avec tout le respect maman pasteur entre guillemets grand frère na yo centre de l'éternel mais yo suis ba chef ku yo bi to ko introduction yo poto misa suki ba est-ce que yo so mona défi ndenge wana za normal na bande ko ba kongo ba to ba so misera banzoi est-ce que ba ivoirien ba ba camerounais ba malien les bibabeta va te na ko saka na pese pour na faire raisonner ba to misera banani bande ko ba congolais pour na nini siko bongo mais en attendant soko landi ma mona ba congolais ba sangisa ba mongo ba pesa bango pour na ba ONG ti les ala pété au-delà de tout photos ala ba humain na yebite eloko neko soki abeti concert on a évité soko disque d'or na kozwa babaxe bapesa disque d'or disque platine disque de vitesse quelque part il faut retenir ça et mon vando bino au-delà de tout je suis quand même de la forêt ozomona na réflexion planga na okena ngo mais soki yalinga ke na bras de fer tokozonga liswa tokotuna bato eza 4 jours awa tokotuna bato est-ce que ndenge salami boy il fallait ça na boy na ba congolais na mboka mopaya mais yana tala makamela salama ba chinois baza na secteur na biso kuna na Goma bazo exploiter mino pendant 2006 yo zo bundisa bandeko bozo bunda na poto mais mboka na bino ba chinois na ba coréen bazo zo ba matière pendant 2006 signé par Ngele Photo est-ce que mboka n'est normal mboka na yo oyo zo ko binisa bandeko na yo camion zo zika bozangi même camion anti incendie oyembi pété bombe bimi ata mutu moka lobité mais bana classe mona kinde bazo bina wana bana na classe babina nzembo na bino est-ce qu'on est à malam au-delà de tout il faut être humain il y a une tiki responsabilité dans le peuple congolais au-delà de eza vendredi au-delà ya vendredi to ko so ba congolais siko boyende bien pourquoi faut chaque fois que concert ya libande ko fa zoka ba msuba kangama misala ba mwebeba non au-delà de ça ceux qui va ça na ba conseiller madame moi je crois que ce sont des promos pour nanga akofanda pe pour la ko abibo ça va c'est bon ba ya abibo ça va trouver ta sous concert bande ko na mo to fana to solana ça sera mieux voilà je crois que tout est clair hein tu vois le marronnier ça tout est clair tout si ça tu vois tout si ça na likamba sexe tapo ile kadi ya bana wana voilà ya bana na mike wana siko balongo ni ba biba otanga les autres mais au moins soki unayebisi yo bandeko na bazana kisasa ya on a le coup de chapeau bandeko batanga na ba campus batanga na ba ista côté na biso kuna plateau zalaka na Michel Touville bandeko na so batanga na ba mboka ba université sur la kisasa ce sont déjà intelligents école la République et benganaka mutu l'école te peu importe mbeba sali ba sanctionnaka mutu ministre aye à la va vite mbangu kaka mwana likambo esalami boye akotanga lisute na école la République et puis na acte ça batangi na ba kongo na bango c'est pas non c'est pas bon ministre wana ya enseignement botu na ngana kisasa za kosali na poto za kosali ta on a zoko sur bataillon soit kosala bango le côté 20 ans mutu atanga bien masala asuma kambo atangela te 20 ans makomi apprenti a commis déjà mutu fois que le sous recyclage va mise à niveau tiens ministre 20 ans sala makambo te mais bandeko azolanda ngai nalobaka phrase oyo 20 ans mutu apusaka so avion te boye kopesa avion mikolo oyo kasi okende boka bato na mai yango tozomono et puis bana wana baza bavictime akozwa décision ke bakotanga su te enquête ni bosali mobile nini etindi bana basala ndenge wana bamama na bango fois se porter partie civile parce que baza bavictime batindaka bana bango mpo ya kosala bango filme porno te d'abord police de minere ezala bosala banquête boyeba mpo bana na bazofilme eza eloko moko commandité par qui pourquoi esalami ndenge wana au-delà de ça la banquette nyonso surtout ne bokozwa décision ndenge esalamaka na mboka nyonso oyo plan bango nyonso bavanda wana mais tala décision bango bazokende yango alibaye kosala recteur pédalo te bakotanga te na école wana omoni biso mpo bato balobi pourquoi fo osalaka likafo bato baloba mpo bino olobi ke boza sanse ya kozala mayele pouvoir na biso ya bawario tozo agir mpo na nifo biso libanda toyesa bino mpo bozonga papi
Papi Gen, pensez aux autres. Vous portez parole publique, Makambo football au bac. Et ça sonne. Oui, que Mongo, Makambango, patient. Bongo, tu vois aussi ça, pardon. Merci mingi bandeko so balandinga de partout. Merci mingi place Rosali. Na c'est pas une abino parce que Bolanda biso vraiment ndeko na bino mettre Churambo Malembata. Il y a des fois quand je fais des analyses comme ça me fait mal au cœur. Au moni batebele ba quand ça konde ko za sport au-delà ko za sportif, faut za la ka bandi, faut za la ka voyou ou ko réfléchir té. Mais il y a des fois les mots les ça va tout contradiction dans le monde entier parce que na ba monde sportif a maïl té. Il y a moni ba zo souffrir na vous souffrirez très longtemps. Très longtemps possible. Parce que Moutamaï est sportif à dénoncer dans le domaine nous sommes dans les camarades sous minité. Ils ont une espèce de disparition. Mais Bazali. Merci mingi bandeko so bala ninga na pesi mbote na ministre oyabiso ya ancien ministre ya sport Denis Kamba Chimpumpu. Denis Kamba au-delà de tout ba sportif na lobby. Na lobby ba sportif ozana soutien na bango total place ozana poto. Il y a qui déjà par Belgique, j'ai écouté, et puis dans la France. Place aux alliés, où l'on appelle ça au mot de l'Oba, Churambo Malembatable, soyez les bienvenus aux alliés, tout le monde, sportif, nios, au place où l'on a au monde, au salaire sportif, madame, au reconnaître sportif de combat, au-delà de tout. Les sels, Moutou Oyo, Amima Chan, il y a Bale, Chan, il y a Rikbi, Namboka, ministre à côté de l'eau, Namboka, de l'eau, et puis, à Benga sportif, Bauta Poto, Poto ya Nyonso. Poto ya France Karaté, Belgique, États-Unis, partout, Bakena, la deux fois logé, nourri, oh, ministre, mon katika lo salate. Ozana, yango wana sportif, nous sommes dans le monde entier, se souvenir, mini excellence, Denis Kamba, Chimpumpu. Merci, mingi place, aux alliés, mbote mingi, n'a pas l'imbattable Churambo. Merci, mingi, maman de 5, Carmel et Carmelia, Chrissy Vimboma, Melvin Boma na Luanda, Denisia na Paris, Dinos Mbonzembo, Mbote mingi en Allemagne, place aux alliés. Petit nanga tonga, papi gen na biso yo kanate. Tongozo yo kanate affaire ni. Petit nanga tonga tongiski. Mbote mingi place aux alliés. Tonga bango. Tonga bango mabe. PPC fungula na Louvière, veut dire Jipone za la kaka. Zo beli sa bango liboma. Merci mingi na mami Kankenza na Toulouse, merci mingi na Elise Mouranga. Mbote mingi na Aimé Chamwanga. Mbote bele place na Ikle, mbote bele na Mireille Tangama, maman na Samuela, mbote bele na Levé Uchunatou, Washington, honorable, et puis Papi le roi carte illimité, formule la souka. Kalaté aux à Maroc. Formule la souka. Salaga na na Maroc bientôt. Kalaté to na Maroc. Au moins il va formuler ceux qui savent mathématiques. Si yom do sala. Papi le roi carte illimité. Merci formule la souka place au don Nabiso. Merci mingema congolais sur la division partout bas sportif union so dela. Bandeko so musicien to linga gabino, to zakana bino, mais moko faut comprendre peu bandeko. Et au salabino malamu parce que l'intérêt général est primé. Tu penses dans le Congo d'abord et les Congolais. Si tu as un niveau, tu as que tu as malade. Parce qu'au-delà de ça, tant que tu as 10 000, 100 000, 200 000, 300 000, ils ont Congolais. De beaucoup quand ils s'appellent des coups, la peau n'a pas de bango. Bango va avoir la société de combat esclave na bango, botin na bango, métallique, tu peux changer de solution. Biso na bino tu peux bouger. Na pèse exemple la Kofi, la bouger aussi tant que le bouger ma cambébélé. Le besoin na trop pour bouger. Merci, mes Congolais, l'imbattable Churamboma, 130 kg, 2 mètres de taille. Merci. Voilà, merci beaucoup, Nabandeko Bonadibiso. Je crois que nous sommes clairs. Merci à Churamboma pour la disponibilité à temps. Et merci à Yo Zolandangai, un esprit à bien. Yo Landinga, un esprit à bien. Yo pour l'Andinga, un esprit à ma bé, Sia et Talinga. Poussière. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio,
Duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Guene Tolo Belavi. On va la lumière. On y va.